warahmatullahi wabarakatuh. Isila salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. To kumisi Allah subhanahu wa ta'ala pe to sengi lo sambo pe kimia uti atomana Muhammad na famina ina ba inyoso bazali kolanda zela na itikino na mukolo ya suka ba lani na biso ya emission bonzimi ya malamu na etelo ya Ismail TV to souhaiter na bino bolandi bolamu na mai oyo etali emission na biso bonzimi ya malamu to zali kokoba na mai oyo to sukaki na yango na mikolo elekaki to lebelaki mai oyo etali bonzimi na mokolo ya suka bonzimi na oyo etali baangelu bonzimi oyo etali bantoma na bonzimi ya malamu na mai oyo etali babuku ya nzambe na lelo na nguya ya nzambe subhanahu wa ta'ala to kolobela bongo mai etali bonzimi na mokolo ya suka na bonzimi na mokolo ya suka ezali bonzimi ete nzambe akozalaka kosekisa bato pamba te mokolo ya suka babengi yango mokolo ya suka mpona ekozalaka na mokolo mosusu te awa na mokili, c'est-à-dire mokili oyo tozali kovivre awa oyo tozali kotambola kolia kolala kolamuka kosala misala likolo na yango nzambe akozala kobalola yango bato bakosekwaka to bakotelemaka na mokili mosusu nde nzambe subhanahu wa ta'ala azali kolobela biso na chapitre ya Abraham to pe Ibrahim alobi yawma nubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat alobi mokolo oyo tokobalola mabele libanda ya mabele oyo na mapata oyo na mokolo ya suka ezali mokolo oyo nzambe akotelemisaka bato mpona kosambisi bango mpe mpona kofuta bango lifuti na bonzimi na mokolo ya suka ezali kosengela na yango makambo minei ya liboso ezali liboso bonzimi na bosekwi pamba te nzambe asili kolakala biso ete akosekwisaka bato mokolo ya suka mokolo oyo nzambe akopesaka ordre to mpe mitindo na angelu oyo babengi ange Israfil akobetaka tangwa ya liboso ekozalaka mpo mokili na ye nyonso ezala kosuka, c'est-à-dire bato nyonso oyo nyonso ezali na pema ekozalaka kokufa, ezala banyama ezala insecte ezala biso bato oyo nyonso ezali na molimo ekozalaka kokufa. Na nsima na yango nzambe akopesaka na ye lisusu mitindo ya kobetaka tangwa ya mibale. Ntango akobetaka tangwa ya mibale nde bato bakozalaka kosekwa, c'est-à-dire bakozala kobima na bakunda na bango oyo akufaki na baavion bayo bakufaki na baaccident baye oyo meme batumbaki ye bapoussière na ye babwakaki yango ekosangalaka nyonso akobimaka mobimba bato bakozala kobima na bakunda na bango bazali kose dirige liboso to mpe kokende vers kolo na bango na esika oyo atieli bango na mokili oyo bakokende kosambaka liboso korendre compte ya mai oyo bango basalaki na mokili mpe nzambe azala kofuta moto moko na moko nde nzambe azali koloba na biso na chapitre ya les prophètes al-anbiya verset 104 alalobi kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alayna inna kunna fa'ilin alalobi lolenge oyo tobandaki mokili tokozongisaka yango wana ezali promesse epai na biso ya solo biso tokosalaka yango, c'est-à-dire kosekisa mokili to kosekisa bato ezali eloko ya pamba epai ya nzambe, ezali eloko ya pasi te pamba te azalisaki mokili oyo ezalaki te, azalisaki banzete bamai bibwele biso bato mai nyonso ezali koentoure yango oyo tozali komona na oyo tozali komona te na bokasi na ye na mayele na ye na bwanya na ye na moto moko azalaki te kelamu moko azalaki te obele ye me nzambe nde azalisaki yango lolenge oyo azalisaki yango azali mpe na makoki ya koboma yango nyonso mpe ya kozongisa yango lisusu lolenge oyo ezalaki na lolenge wana alobi na biso lisusu na chapitre les croyants al-mu'minun na verset 12 à 13 Allah subhanahu wa ta'ala alobi inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum alobi ya solo epai na biso nde retour na bango ekozalaka mpe ya solo epai na biso nde bosambisi ekozalaka. Donc awa nzambe akosekisaka bato bakosekwaka lolenge oyo babotamaki
na toma Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi na biso na hadith authentique alobi yuhshara an-nas yawm al-qiyamah hufatan uratan ghurla alobi bato bakosekwa ka mokolo ya suka bakozalaka bulumbu bakozalaka makolongulu lolenge oyo babotamaki na yango na mama na biso Aisha radiyallahu anha tango ayokaki maloba wana alobi mikolo na bala mike bakosekwa ka bazali bulumbu na toma alobi al-amru ashaddu min zalik alobi mokolo wana kozala mokolo moko ya makasi oyo moto akokoka meme kotala moninga na ete oyo moto akozala meme na tante ya kotala bolumbu ya moto mosusu parce que kozalaka mokolo ya pasi oyo bato bakozalaka préoccupé na oyo bazali kokende na yango liboso ya kolo na bango na yango bonzimi na mokolo ya suka ezali kosengela na yango bonzimi na bosekwi ya mibale ezali kosengela na yango bonzimi na bosambisi pe lifuti bonzimi na bosambisi pe lifuti bosambisi ezali mai oyo nzambe akutunaka na yango moto na moto ndenge eye na maloba ya toma na biso Muhammad alobi ete ma min ahadin illa sayukallimuhu Allah wa laysa bainahu wa baina Allahi turjuma alobi ezali na moko te kaka akosolola na nkolo na ye mokolo ya suka pe bango entre bango mibale kozalaka na traducteur te c'est-à-dire oyo akolimbola kozalaka te parce que nzambe akosolola na bato nyonso moto na monoko na ye oyo azalaki koloba bakozalaka na nini bakozalaka na intermédiaire te ekozalaka na intermédiaire te lokola awa ezali ete moto soki azwi problème abengi avocat to zuzi azali liboso to mpe abengi avocat azala kolobelela ye to moto aya kokotela ye me kuna mokolo wana ezali mokolo oyo zuzi akozala te to mpe avocat akozalaka te nzambe ye moko nde akozalaka juge azali kosambisa moto moko na moko na mai oyo ye asalaki intermédiaire akozalaka te na yango eye na suratul Ghashiya oyo nzambe azali koloba na biso ya solo ye akosambisaka biso sadi bozongi epai na ye na bosambi oyo tokosambaka na misala oyo biso tosalaki na yango eye na chapitre mosusu al-an'am les bestiaux to les animaux oyo Allah subhanahu wa ta'ala azali koloba na biso abi manjaha bil hasanati falahu ashra amsalha alobi moto oyo akoyaka na bolamu mokolo wana bakomultiplie bolamu wana fois 10 waman jaa bisayyi'a fala yujza illa misluha na moto oyo akoyaka na mabe bakofutaka ete kaka lolenge ya mabe oyo aye na yango c'est-à-dire mabe mokolo ya suka bakofutaka yango kaka lolenge oyo aye na yango mais bolamu nzambe akomultiplie yango fois 10 ndenge eye na chapitre les bestiaux na 60e verset eye na maloba ya ntoma na biso alobi ete mokolo ya suka na bosambisi nzambe akobelelaka bato akobandaka liboso na bandimi akobelelaka ya fulani mpe fulani akoyaka liboso na ye nsima na yango nzambe akotiaka barrière akotia rideau ezipeli entre moto wana na bato mosusu parce bato nyonso bakotelemaka mokili mobimba bakotelemaka liboso ya nzambe bazali kozela bosambisi na bango nzambe akotiaka barrière entre moto wana na bato mosusu oyo batikali na nsima akotunaka ya fulani ata soki ozambani kaza wakaza e fulani estce ozali kose rapele lisumu tel osalaki mokolo boye moto wana akonzimaka yango akolobaka ye nzambe ya solo nazali korekonetre yango bakotangelaka ye masumu nyonso mabe nyonso oyo asalaki na mokili jusqu'à ce que akomonaka ete awa vraimen ngai nabebi c'est-à-dire nazali moto oyo nakokota na kati ya lifelo par rapport ya mai oyo bakotangelaka ye nsima na yango nzambe akotalaka ye ndenge toma na biso alobi nsima na yango nzambe akotalaka ye akolobaka ye fulani ya solo ngai nabombelaki yo mai wana awa na mokili lolenge wana nalimbisi yo yango lelo mpe nsima bakokotisaka ye na kati ya paradiso amma bato oyo bazalaki bapagano bato oyo baboyaki kondimela nzambe bato oyo bazalaki na misala ya mabe baboyi kondima na nzambe moko bazali kotambola na idolatrie bazali kotambola na désobéissance ya nzambe na oyo etali masumu ya minene bango bakobelaka bango liboso ya bato na bayo bazali bahypocrite sadi bato oyo banzimeli nzambe par hypocrisie andimi na monoko me na motema na ye croyance ya nzambe evandi te bayo wana nzambe akobelelaka bango mokolo ya suka akoloba lanatullahi ala alkafirin aw ala alkazibi ala kolobaka botuto ya nzambe ezala likolo ya nini likolo ya bayi oyo babukaki lokuta
to bai oyo bapengwaki na nkolo na bango pe bai wana bakosambwaka liboso ya bato misala na bango ekozala expose na mai oyo bango basalaki na kati ya mokili bakoexpose yango na liboso ya bato bakokufaka na soni pe nsima na yango nzambe akozala kobwaka bango na kati ya moto ya lifelo na yango ezali mai oyo ezali kosengela na biso tokoka komilengele na mai oyo etali mokolo ya suka na mokolo wana ezali mokolo bato bakotelemaka liboso ya nzambe na nzambe alobi mokolo moko epai na ye ekozalaka lokola 1000 ans, c'est-à-dire mokolo moko oyo bato bakotelemaka mokolo wana na parmi mokolo oyo biso ndenge tozalaka nango na mokili epai ya nzambe ekozala équivalent ya 1000 ans, c'est-à-dire bato bakotelemaka eza na bato mosusu bakotelemaka au-delà ya mokolo moko bamosusu bakotelemaka na se ya nini ya baminute to mpe na se ya mokolo moko na toma na biso na parole na ye mosusu authentique alobi ete ya solo bato ya mbongo bato bazali na bamoyen bakokotaka paradiso 50 ans après bapauvre mpona nini parce que il faut barendre compte ya mai nyonso nzambe apesaki bango kouta na bozwi plus bozwi ezalaki ebele plus mpe bakotelemisaka yo minute to mpe mikolo ebele par rapport ya mai oyo ozalaki na yango mpo barendre compte ya centime moko ndenge nini odepensaki yango ozwelaki yango wapi osalelaki na yango nini opesaki na yango nani nyonso wana bakozala kosambisa yango na bapauvre bakokotaka liboso ya nini liboso ya bai oyo bazali na makoki to mpe bai oyo bazali na mosolo na bondimi na mokolo ya suka ezali kosengela na yango bondimi na nini na paradiso mpe na lifelo bondimi na paradiso mpe na lifelo ezali mpe na bilembo oyo bato bakokutanaka na yango avant nzambe abanda kosambisa bango ete bazala kokota paradiso to mpe bakota lifelo ezali na bilembo oyo ntoma alobeli na biso oyo ekosalema kati na bilembo wana alobi bato nzambe akokitisaka moi ti likolo ya moto ya bato moi ekokitaka ti likolo ya moto ya bato ekozala kozikisa bato te me ekozalaka bato bakozala kotoka wana bato bakozalaka bamai ya motoki na bango ekotonda mpe ezali kodindisa bango, c'est-à-dire bazali kozinda na kati ya mai ya motoki na bango. Moto na moto azali na flak oyo babengaka lokola liziba ya motoki ya mai te, me motoki na ye ezali kokita na se na ye na makolo na ye mpe ezali kosala liziba wana ezali kozindisa ye par rapport ya misala oyo ye asalaki, toma lobi mosusu ekokomela bango na bacheville, mosusu ekokomela bango na bagenou, mosusu ekokomela bango na loketo, mosusu na mapeka, basusu bakozindaka na mitoki na bango ya moto oyo moi ezali kotumba bango me bakozala kokufa te. Nzambe akoyaka na liwa liboso ya bato eye na parole mosusu authentique oyo atoma na biso alobi ete Nzambe akoyaka na liwa akopesa yango forme ya nyama ya ebwele, nsima na yango akobengaka angelu moko akolobaka na ye asasa yango liboso ya bato mpe bakosasa nyama wana to mpe ebwele wana oyo Nzambe apesi forme ya liwa oyo apesi na ebwele wana mpe akolobaka oyo liwa oyo ezalaki kotungisa bino na mokili. Lelo ngai Nzambe mpe na bomi yango, c'est-à-dire liwa ekozalaka te, bato bakotikalaka na bomoi ya libela wana ezali mai oyo bato bakokutalaka na yango. Parmi mai oyo bato bakokutalaka na yango na botelemi liboso ya Nzambe, bato bakozalaka lokola balangwe, bakozalaka lokola bazali na molangwa par rapport ya mai oyo bakozalaka komona liboso na bango. Bakomonaka moto ya lifelo ezali kopela liboso na bango, bazali komona paradiso mpe ezali pembeni na yango, bazali komona baangelu oyo batelemi liboso na bango, oyo toma lobi baangelu ange moko oyo azali kotelema na kogarde to mpe oyo azali gardien ya lifelo, alobi distance ya kotambola ya lipeka na ye ti na litoi na ye to litoi na lipeka na ye, alobi ezali na distance ya parcours ya 70 ans, parcours ya 70 ans mpo olongwa na litoi ya nini ya angelu moko ti okóma na lipeka na ye. Donc ezolakisa bonene na bango mpe grandeur na bango, mpe bakozalaka koseka te, bazali na kanda ya makasi. Mokolo wana mpe Nzambe akozalaka na kanda ya makasi, bato bakozalaka lokola balangwe baoyo bakokendaka epai ya basusu, bazali kokima epai ya bantoma oyo bakokendaka epai ya ntoma Adam, bakoloba ye papa na biso Adam, yo ndo ozali moto ya liboso Nzambe akelaki, yo ndo ozali tata na biso, sengela biso epai ya Nzambe na yo lelo ayokela biso mawa alimbisa biso.
ye pe akoloba ka ngai pe nazali lelo na problème na ngai nabukaki mibeko na oyo nzambe alobaki na ngai nasima nzete te nasimbaki yango bakokimaka bakokendaka epai ya Noe Noe yo nde ozali ntoma ya liboso nzambe atindaki epai na bato sengela biso epai ya nkolo na ye kolimbisa biso Noe mpe akolobaka ye ngai lelo nazali mpe na problème na ngai awa nasengaki nzambe mpo na bolimbisi ya nini ya mwana na ngai na mai oyo nazali na yango connaissance te oyo nzambe apimelaki ngai bakozongaka epai ya Abraham ya solo oyo ozali tata ya bandimbi yo nde ozali boye bakokumisaka ye sengela biso lelo nzambe azala kolimbisa biso masumu na mai oyo bango bazali komona Abraham akoloba ngai mpe lelo nazali na baproblème na ngai liboso ya nzambe ngai mpe nakosambaka liboso na ye bakokimaka liboso ya bantoma nyonso jusqu'à ce que bakokende kosuka epai ya ntoma ya suka ya Muhammad ye akosalaka intercession na bai oyo bandimelaki na nzambe moko bai oyo bazali kotambola na nzela ya bosolo nde bai wana bakozalaka na intercession ya nzambe me bai oyo bazalaki na idolatrie bazalaki na bopagano bazalaki na nzela oyo nzambe abengaki na yango te bantoma babengaki na yango te bai wana bakozalaka na intercession ata moko te na yango ezali baevenema wana nyonso bato bakokutanaka na yango oyo mokolo oyo toma na biso alobi ete eza mokolo oyo mwasi oyo azali na zemi akodepose zemi na ye c'est-à-dire akobimisa mwana mobesu mpo azali kobanga ete batuna ye meme concernant mwana oyo azali na kati ya libumu na ye mokolo oyo papa akokimaka bana na ye mokolo oyo mama akokimaka bana na ye mokolo oyo moto nyonso akolukaka molimo na ye azali kotala kaka molimo na ye mokolo oyo tata akosengaka na bana na ye alobi bopesa ngai ata bolamu na bino oyo bozalaki na yango ngai na nakota paradiso bino botikala ndenge toma na biso alobi mokolo oyo mama akokimaka bana to mpe mwasi akokimaka mobali na ye mokolo oyo baninga bakokimanaka oyo azalaki kotinda boninga keno kosambela te toke tomela masanga toke torenie toke tosala boye mokolo wana bato bakozalaka binemi ala alobi na kati ya Quran al akhillau ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin au muttaqun alobi ya solo bai o bazalaki baami awa na mokili bazali komitindana na mabe mokolo wana bakozalaka binemi kati na bango na bango bakozalaka binemi sauf bandimi nde bakozalaka na bomoko na bisika oyo bakotelemaka zali baevenema wana nyonso oyo nzambe alobi na kati ya Quran watara nnasa sukara wama hum bisukara walakinna adhaba Allahi shadid alobi okomonaka bato lokola bazali na molangwa mokolo wana me bakozalaka na molangwa te me ezali kaka bazali komona etumbu ya nzambe ya makasi oyo ezali liboso na bango nde kotindaka bango bazala tourmente mokolo wana donc ezali mokolo ya monene oyo moto akozalaka na kimia te jusqu'à ce que nzambe azala kokata na mai oyo ye asalaki na kati ya mokili na yango bondimi na mokolo ya suka ezali kosengela na yango bondimi na paradiso mpe na lifelo paradiso ezali esika ya esengo ezali esika oyo nzambe atie ete bato bakovivre kuna éternellement bakokotaka kuna libela na libela na moto ya lifelo ezali esika ya pasi ezali esika oyo bapagano bato bazali na bomoko ya nzambe te bato bazali kondima na nzambe ya solo te bakovivre kuna libela na libela bai oyo bazalaki kondima na nzambe moko me bakweyaki na masumu nzambe akopurifie bango akopetola bango na moto na ye na nsima na yango akobimisa bango kokotisa bango na paradiso me bakozwa nanu etumbu na kati ya moto na bai mosusu nzambe akotalaka degre ya bondimi na bango oyo nzambe alingi akolimbisaka ye oyo mpe alingi te akopesaka na ye etumbu donc ne Allah subhanahu wa ta'ala azali koloba na biso na paradiso ezali esika ya esengo oyo nzambe asili kobombela na biso kuna ezali na mai oyo miso na yo etikali komona te ezali na mai oyo matoi etikali koyoka te ezali mpe na mai oyo motema to motu etikali kokanisa te oyo nyonso oyo ozali kokanisa wana mokili na paradiso eyebaki paradiso ezali likolo koleka mai wana komonaka bato mosusu lelo bazali kokoma mikanda adesine kuna mwa mai mwa bana mwa bamalala nini alobi oyo eza paradiso wana nyonso ezali lokuta paradiso bayo bamoni yango ezali bantoma ya nzambe oyo nzambe alakisi na bango balobi na biso ezali mai oyo mokili ezali lolenge na yango te pamba te mokili oyo ezali paradiso te parce que ezali mpe na bato mosusu bazali na bondimi ete paradiso ezali kaka wana mokili nde ezali paradiso na bango me bazali kobosana ete na paradiso liwa ezali te na paradiso pasi ezali te na paradiso souffrance nyonso tozali komona bakokoso nyonso tozali komona wana mokili kuna ezali te
ndenge nini mokili kozala paradiso na yango ezali na bapasi yo ozali kovivre na bapasi ozali kovivre na banzala ozali fo osala effort oluka ozwa mosala ta mosusu mpe liwa ezali koentoure yo bandeko na yo ainsi de suite bato bazali na milelo donc mokili oyo ezali paradiso te paradiso ezali esika oyo nzambe abombeli yango bandimi ezali esika ya esengo esika ya libela oyo nzambe abombeli na yango bandimi kuna pasi ezali te kuna milelo ezali te kuna ezali esika ya esengo na esengo na yango toma na biso azali koloba na biso alobi ete nzambe asili kopresente na ye moko ya bambuma ya paradiso alobi soki nzambe akitisaki ata un tiers na yango na mokili awa mokili mobima ekolia yango ekolongola ata ndambu na yango c'est-à-dire ekolongola ata un tiers ya un tiers wana lisusu te donc c'est-à-dire un tiers kaka ya mbuma wana ya paradis soki ekiti ya bato nyonso bakoliaka yango ekolongolaka ata un tiers na yango te donc ezolakisa ete ezali mai oyo ezali différent na biso mabele na yango ezali mabele ya or oyo toma asili kolobela na biso alobi bandako na yango ezali bandako ya oyo ezali kongela lokola badiama lokola bawolo nde ezali bandako oyo nzambe atongi kuna na kati ya nini na kati ya paradis na kati ya paradiso nzambe atie kuna ekozalaka na bisika oyo bato bakozala kovanda selon mérite na bango oyo ya bolamu oyo basalaki paradiso ya likolo ezali paradis ya firdaus oyo toma na biso alobi soki bozali kosenga nzambe paradis bosenga ye nzambe paradis ya firdaus pamba te yango nde ezali paradiso ya likolo ezali paradiso oyo bantoma bakokotaka kuna na bato ya malamu oyo basalaki misala kolandana na oyo bantoma babengaki na yango nde bakokotaka kuna bato na bato bakozala kuna bakartier ezali kuna baveni ezali kuna bandako ezali bavisite ekobanda kozala entre bato ya paradis bango na baparadiso na bango selon ndenge misala na bango ezali plus mosala na yo ezali ya malamu plus okozalaka mpe na paradiso ya likolo na toma Muhammad sallam batunaki ye lolenge ya paradiso ya se c'est-à-dire oyo ezali paradis ya se koleka baparadiso nyonso alobi ete paradiso ya se ezali équivalent ya eleki mokili oyo na mai nyonso oyo ezwami kati na yango alobi paradiso ya se alobi eleki mokili oyo na mai nyonso ezwami kati na yango donc wana ezali mai oyo toma azali kolimbola na biso na mai oyo etali paradiso oyo ezali na sens moko te na mai oyo tozali kovivre awa na mokili awa na yango ekozalaka esika ya esengo esika oyo pasi ezali te esika oyo bilei toma na biso alobi ete bilei ya paradiso ezali mai oyo soki moto ayoki kaka posa akanisi yango bilei wana eye se présente liboso na ye alie yango mpe kuna motoki oyo ezali kobima na nzoto ya bato ekozalaka motoki ya malasi solo ya malasi nde ezali kobima na motoki ya nini ya nzoto ya moto ezali différent na oyo tozali na yango nzoto oyo tozali na yango awa na mokili alobi na biso ete besoin ya paradis kuna na paradis moto akosalaka besoin te ezala besoin ya zongo inene to mpe zongo ike ekozalaka te moto soki alei bilei wana ekozalaka kobima motoki na nzoto na ye solo ya malasi nde wana ezali zongo na ye oyo ya kobanda kosala c'est-à-dire ekozala motoki nde ezobima na nzoto na ye azali kotranspire na mai oyo aliaki ezali kobimisa solo ya malasi donc ezali esika oyo liwa ezali te ezali esika oyo nzambe akolongola mai nyonso oyo ezali mabe jalousie haine kobomana kofingana kotukana mai nyonso wana ekotika songisongi ekozalaka te kuna na kati ya paradiso ezali esika oyo bato bakozalaka na esengo mpe bakozalaka na kimia na kati ya paradiso na yango nzambe subhanahu wa ta'ala na chapitre ya sijida verset 17 alobi ala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin a'yunin jazaan bima kanu ya'malun alobi molimo ekoyebaka te mai oyo babombeli na yango kouta na bosepeli ya miso lifuti na mai oyo bazalaki kosala c'est-à-dire nzambe alobi molimo même miso na ye ntango akomonaka mokolo wana paradiso akoconcevoir te mai oyo azali komona par rapport ya lifuti ya misala oyo yazalaki kosala na kati ya mokili awa nsima na yango alobi ete inna allazina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula alobi ya solo bai oyo bandimi mpe basali misala ya malamu bandimi na nzambe moko bayi na misala ya malamu bayi wana bakozalaka na paradiso ya firdaus na suratu kahf
nde kokutaka maloba wana na nsima na yango Allah subhanahu wa ta'ala alobeli mpona bapagano oyo bakokotaka na lifelo. Lifelo ezali esika ya pasi, esika oyo nzambe abombeli bapagano na bahypocrite. Nzambe abombeli yango bapagano na bahypocrite oyo bazalaki kotraite nzambe lokuta, oyo batretaki ete bantoma bazali lokuta, ete bamessage na bango ezalaki lokuta, oyo baboyaki kolanda nzela ya bantoma oyo babengaki na yango ya bundimi na nzambe moko mpe kosangisa ye na binzambi te, kosangisa ye na bikeko te, kosangisa ye na bamaji te, na bapungu te, na bonganga te, kosangisa ye na bakisi te, kosangisa ye na kimarabu te, kosangisa ye na mai nyonso oyo tozali komona na mokili awa te, oyo bazali musika na nzambe oyo azali kolo na bango. Nde bai wana nzambe abombeli bango paradiso ya likolo oyo esika oyo bakozalaka kokita pe bakozalaka na kimia kuna. Me oyo bai oyo baboyaki konzimela na nzambe, bai wana bakozalaka na kati ya moto ya lifelo oyo nzambe abombeli bango, oyo ekozalaka kopela. Moto wana ezali kopela, nzambe apelisi yango jusqu'à ce que jaunir, c'est-à-dire comme jaune. Sima na yango aatize yango lisusu jusqu'à ce que ekomi rouge. Sima aatize yango lisusu sima na yango ekomi moindo makasi po ete ezala komatisa moto na yango. Na yango toma na biso alobi moto oyo biso topelisaka na mokili awa, oyo topelisaka na mokili tolambaka na yango, topelisaka bakoni oyo epelaka meme na bandako, to ezikisaka bandako, ainsi de suite. Alobi ezali kaka une partie ya 69 parties ya nini ya lifelo, ya moto ya lifelo. Alors une partie, il y a 69 parties à moto ya lifelo. C'est-à-dire, yeba ete moto ya suka ya makasi ya kati ya mokili na biso, lifelo ezali 69 fois koleka yango. 69 fois koleka yango. Pe kuna ezali nzambe alobi kullama nazijat juluduhum badalnahum juludan ghayru liyazuqu al'adab. Nzambe alobi tango iso to tango nyonso oyo baposo na bango ekobanda koliama, tokozala kopesa la bango baposo mosusu po bagute nini, bagute etumbo ya nzambe subhanahu wa ta'ala. Awa babinganga balobi na biso ete moto soki ekomi na deuxième degré, moto asentiraka lisusu te, c'est-à-dire akozala lisusu koyoka lisusu pasi te. Soki moto aziki na premier degré, sima yango aziki na deuxième degré, asantaka lisusu pasi te, parce que kuna ba organe nyonso ya sensation esili kokufa, azosentir yango lisusu te. Na yango nzambe alobi ete tango iso tango nyonso oyo poso na bango ekozikaka, c'est-à-dire poso ezali kosala pasi, degré oyo esalaka pasi eziki, akanisi lokola kiakoyoka su pasi te, nzambe alobi azongisi ye lisusu ndenge azalaki. C'est-à-dire tango nyonso moto akozikaka poso na ye kozika, nzambe akozongisa ye lisusu ndenge azalaki po abakisama lisusu etumbu ya makasi ezala lisusu kotumba ye koleka. Donc nyonso wana ezali pasi oyo bato bakomonaka na kati ya lifelo. Ezali esika oyo bakomelaka mai ya hamim pe bilei ya zakum. Mai ya hamim ezali mai oyo ya moto. Soki bayoki posa ya mai, basengi posa ya mai na kati ya lifelo, nzambe alobi akozwa mai ya baangelo bakozwaka mai ya moto oyo etoki makasi na kati ya lifelo na degré ya suka, yango nde bakosopela bango na bilongila bango, ekotumba ezikisi bilongila bango, elongoli baposo nyonso ya bilongila bango pe misuni ya bilongila bango. Bao bakomelaka yango ekotumbaka biloko nyonso ya libumu na bango pe basanzi yango lokola bato fina na mayo ezali kozika na kati ya moto, nde mayo wana ekozala bilei ya bato ya lifelo oyo bazali kuna na kati. Na zakum alobi ezali nzete, nzete wana ezali na feuille to pe ezali na kasa. Kasa wana toma alobi soki kasa na yango moko ekwei awa na kati ya mokili, biloko nyonso ekokomaka empoisonné. Sali biloko nyonso ya mokili ekokomaka empoisonné. Nde kozalaka bilei ya bato ya lifelo oyo soki bale epesi bango pasi, etumbi mabumu na bango, etumbi biloko ya libumu na bango, ezikisi yango, donc pasi na pasi. Solo ya mabe ezali kokota na kati na yango. Soki okei meka kokende nzambe alimbisa na pavi ya bato oyo baziki moto, okomonaka moto nyonso azali kokanga zolo na ye par rapport ya oyo azali koyoka kuna. Me kozalaka ndenge nini na mokili oyo bato bakozikaka na kati ya moto ya lifelo, basolo wana nyonso yo ozali na kati ozali kovivre, ozali kozika, me liwa ekozalaka te kuna. Wayati almaut min kulli janib wama hum bimayit
liwa ekoyelaka bango esika nyonso, c'est-à-dire azali komona liwa mais akokufaka te pamba te nzambe asili koboma liwa ekozalaka te na ntango wana pasi na pasi nde ezali na kati na yango moto akoki kosuete te kovanda na kati ya moto ya lifelo ata seconde moko to mokolo moko akoka kovanda na kati ya moto ya nini ya lifelo na yango ezali mai oyo bato bakovivre kuna na oyo etali lifelo pe esengo oyo bato bakozalaka wana kati ya paradis pe mpona kobakisa bango pasi nzambe akosalaka ete akofungolaka fenetre bato ya lifelo bakozalaka komona bato ya nini bato ya paradis bazomona bango na esengo ndenge bazali kosepela ndenge bazali kovanda na bana na bango bakotaki paradis na basi na bango na baninga na bango bakotaki na kati ya paradis ezali kobakisa bango pasi pe bakolelaka wanada ashabu nari ashabu janna an tafidu alaina min alma bato oyo bazali na kati ya lifelo bakobelelaka baye oyo bazali na kati ya paradis botindela biso ata mai ya malili tozala komela me bakozalaka na moyen te kuna pasi na pasi bango kuna bazali na esengo mpona nzambe alakisa ete azali injuste te ntango baye oyo bazalaki na esengo awa na mokili bazali koboya kondima na nzambe bazali kotyola bato oyo bazalaki na bondimi bazali kotyola bango ndenge basimbaki lingomba na bango ndenge bazali kotambola bazali kotyola bango tala bato wana tala bamusulman wana tala ndenge bazali kozela mokolo wana mpe nzambe akosalaka ete bato ya paradiso bakotyolaka bayo bazali na se bato oyo bazali na lifelo ekobakisa bango pasi bazala komona mai oyo bango bazalaki kotraite lokuta na kati ya nini na kati ya lifelo mpe na kati ya lifelo bato oyo asalaki ete cause moninga akota na kati ya lifelo bakobunda kati na bango bakobomana kuna me liwa ekozalaka te kaka pasi na pasi nzambe akotika bango na situation wana na baye oyo basangisaki nzambe na banzambe mosusu me baye oyo badimelaki na nzambe moko me bakweyaki na masumu oyo ezalaki komerite ete nzambe apurifie bango na kati ya nini apetola bango na kati ya moto ya lifelo akopetola bango selon batemps oyo nzambe akotyelaka bango ntango oyo akotyelaka bango soki mokolo moko soki mibale soki misato nsima akobisaka bango akokotisaka bango na paradis mpe bakozalaka na bilembo ya baye oyo bautaki na kati ya lifelo nzambe akosukolaka bango na mai nsima akokotisa bango na kati ya paradis ma après avoir kogute etumbu yango moto asuete te soki moto ezali kopela na kati ya ndako bayebisi yo kota ata seconde moko to miniti moko kota ozika okoka te en plus forte raison okota mokolo moko to mokolo mibale na kati ya moto ya lifelo ekozalaka esika ya pasi oyo esengeli moto azala kosuete na yango te yango toma na biso alobi na biso tozalaka kosenga protection contre moto ya lifelo tosengaka nzambe azala kopesa na biso paradiso na yango ezali kolandana na mokolo ya suka ezali na oyo babengi passage intermédiaire mokolo ya suka entre yango liwa ya moto na kozela mokolo oyo nzambe akosekwisaka bato ezali na passage intermédiaire wana babengi yango barzakun ala alobi na Quran bainahuma barzakun ila yaumi yubasu alobi kati na bango bakozalaka na barzak ti mokolo oyo nzambe akosekwisaka bango yango barzak to zone intermédiaire to passage intermédiaire ezali bongo oyo babengi yango kunda ezali tombe esika oyo bakokundaka moto ntango akufi ezali lokola mokolo na ye awa na mokili esili esuki azali kozela mokolo ya nini mokolo akotelemaka liboso ya kolo na ye mokolo ya monene oyo bato bakosekwaka bakotelemaka liboso ya kolo me avant azela mokolo wana akolekaka liboso na kunda ezali kaka te moto bakunda ye batyela ye bakaro to basalela ye libulu te kunda ezali esika nyonso moto akufeli soki akufaki na avion kunda na ye eza kaka wana soki batumbaki ye to bazwaki poussière na ye bakaboli yango to babwaki yango esika oyo babwaki ye wana nde kunda na ye wana soki adindaki na kati ya mai amelaki mai kuna akufaki na kati ya mai na se ya mai kunda na ye eza kuna soki na kati ya bazamba kunda na ye eza soki mpe bakundaki ye kunda na ye kuna nde place akokende kokutana na monde intermédiaire na ye to mpe passage intermédiaire oyo azali kozela mokolo ya monene oyo nzambe akosekwisaka bato na yango ezali kuna na oyo babengi kokoso ya kunda to mpe babengi azab al kabr etumbu ya tombe ezali esika oyo mowei ntango bakokundaka ye bato batiki ye bakei to mpe ntango akokufaka esika oyo ye akundami wana bakozala kotindela na ye baangele
baangelu wana bakoyaka bazali kotuna na ye mituna. Toma na biso na hadith rapporté na Imam al-Bukhari alobi ete bakotunaka ye mituna misato. Mituna wana bakotunaka ye ya liboso concernant kolo na ye oyo azalaki kobondela, concernant kolo na ye oyo azalaki kobondela. Ya mibale bakotunaka ye concernant lingomba oyo azalaki kolanda. Ya misato bakotunaka na ye na mai oyo etali toma ya suka oyo Nzambe atindaki mpona molongo mobimba. Soki azalaki munzimi oyo azalaki kosambela Nzambe ya solo, parce que banzambe lelo bakomi ebele ya lokuta batondi ebele. Soki azalaki kosambela Nzambe ya solo, ako yanola na biyano wana bakotunaka na ye nani kolo na yo na Nzambe ya solo ezali oyo akeli likolo na se na mai oyo ezwami kati na yango, oyo asengeli na mabomba na mabondeli pe atombwami na bokonzi na ye ezali obele Allah. Akorepondre kolo na ngai ezali Allah. Soki azalaki kolanda lingomba ya solo, lingomba oyo bantoma nyonso babengaki na yango oyo ya soumission na volonté ya Nzambe, ya kobondela Nzambe moko pe kosangisa ye na eloko mosusu te. Lingomba ya kobondela bikeko te, lingomba ya kobondela bato te, lingomba ya bapungu te, ya bamagie te, ya bondoki te, lingomba ya superstition te, ya kobondela ba astre te o ba étoile to ba badidi te, lingomba ya kobelela kabilima te. Azalaki kobondela lingomba oyo Nzambe atindaki na yango bantoma kouta na Noé, na Abraham, na Moïse, na Jésus, na suka na yango Muhammad oyo Nzambe asepela na bango babengaki bato na mabondeli bobondela obele Nzambe moko ya keli bino oyo akeli likolo na se bosangisa ye na eloko mosusu te. Moto wana ndi akoreponda koloba dini na l'Islam. Lingomba la ezali Islam oyo ezali kobenga na Nzambe moko, ezali kobenga la banzambe mibale mine misato te, ezali kobenga la banzambe ya batata na bamama te, mais ezali kobenga la Nzambe ya bikelamu te, mais ezali kobenga la Nzambe moko oyo azali le créateur oyo asengeli na mabondeli. Soki azalaki kolanda ntoma ya suka oyo ayaki koaccomplir pe ayaki kokomplete kosukisa message ya bantoma nyonso balikaki liboso na ye, ayi kosukisa yango na mibeko pe na oyo etali croyance pe abengi na yango mokili mobimba. Soki alandaki ntoma wana oyo kombo na ye ezali Muhammad, nde akolobaka ete toma na ngai Muhammad. Nde moto wana toma alobi mobeleli akobelelaka akolobaka ya Mungu na ngai alobi solo bozala koyesa kunda na ye monene, kunda na ye ekokomaka monene madda basoro. Toma alobi kunda na ye koyaka monene ti esika miso na ye ezali kosuka pe nsima na yango bakofungolelaka ye fenetre na paradiso. Fenetre wana mopepe ya paradiso ekozala kokomela ye na kunda, malili to bolamu oyo ya paradiso ekozala kokomela ye solo ya bilei pe akomonaka esika na ye oyo akokitaka soki akoti na nini na kati ya paradiso. Nde moto wana kokomaka kosenga ete Nzambe sala ete mokolo ya suka ekoka na lombango ngai nazala kokota na kati ya paradiso na ngai. Pe misala na ye ya malamu oyo asalaki, Nzambe akosalaka ete ezala ba etre moko ya malamu oyo bakoakompanye ye tout au long ya mikolo oyo ye akosalaka na kati ya kunda na ye avant ete Nzambe asekisaka bato. Mais soki azalaki mopagano, moto oyo abondelaki Nzambe ya solo te, moto oyo atetaki ba message ya bantoma ete ezali lokuta, bakotunaka na ye Nzambe na yo nani oyo bondelaki na mokili, akoreponda akolobaka la adiri ngai nayebi eloko moko te. Bakotunaka ye lisusu olobi nini na lingomba oyo Nzambe atindaki abenga atindaki na yango bantoma, akolobaka la adiri ngai nayebi eloko te. Bakotunaka ye olobi nini na toma ya suka oyo biso totindaki mpona mokili mobimba, akolobaka la adiri ngai nayebi te. Soki azali hypocrite akolobaka ete ngai nayokaki kaka bato bazoloba lingomba moko ngai mpe nalobaki yango, nayokaki kaka bato bazotanga nkombo ya Muhamadi moko ngai mpe nalobaki yango, nayokaki kaka bato bazoevoke Nzambe moko ngai mpe naevokaki. C'est-à-dire alobaki kaka na monoko, me na motema na ye mai wana evandaki te. Na bai wana bapagano na bahypocrite Nzambe akosalaka ete akobelelaka ete kunda na ye ekozala kosere ye, ekoyaka mokie ekosere ye jusqu'à ce que mipanzi na ye kokangamaka, ekosere kokangamaka koyokaka pasi azali koganga kuna na kati ya kunda na ye. Bakofungolelaka ye fenetre ya lifelo pe chaleur ya lifelo kozala kokotela ye na kunda na ye,
azali komona esika oyo akokota kala kati ya lifelo tango bakosekusaka ye mokolo wana mokolo ya suka akozala kosenga ye nzambe sala ete mokolo ya suka ekoka te pape oyo ngai azali komona kuna ezali makasi koleka oyo ngai azali kosentir awa, c'est-à-dire akoprefere meme etumbu ya tombo ke etumbu oyo azali komona kuna ya lifelo ezali makasi koleka. Nzambe akosalaka ete misala na ye ya mabe oyo asalaki na mokili nde ekobaluka ekozalaka baetre to mpe babikelamu moko ya mabe oyo bakozala koakompagne na kati ya tukuna na ye, bakopesaka ye etumbu, bakozala kobeta ye akolelaka na toma Muhammad kimia ya Nzambe ezala likolo na ye na hadis rapporté na Imam Ahmad mpe na Imam Abu Daoud alobi ete laula an tudafinu au tadafanu la asma'akum adhab al-qabr. Alobi soki bozalaki kokundama te na kati ya mabele nalingaki nayokisa bino etumbu ya nini ya kunda boyoka ndenge moto alelaka na kati ya kunda ndenge Nzambe ayokisi na ngai. Alobi moto akolelaka jusqu'à ce que bambisi meme na kati ya mai bakoyokaka kolela na ye, bikelamu nyonso bakoyokaka kolela ya moto wana sauf biso bato nde tokozalaka koyoka yango te. Na yango ezali kaka te ndenge tokendaka na bato tolobi ke ton âme repose en paix. Ye akorepose na kimia ndenge nini na ye azalaki moto ya mabe na kati ya mokili, na ye aboyaki kondima na Nzambe, na ye atretaki bantoma lokuta, na ye azalaki moto ya misala ya mabe, kuna kozalaka na pasi kimia akozalaka na yango te. Ata soki bokomeli ye na kunda na ye ke ton âme repose en paix akozalaka na kimia te. Kimia ezali oyo bameritaka yango, balukaka yango na misala ya malamu na oyo Nzambe atindaki na yango bantoma oyo babengaki na yango, nde mai wana ekozalaka kimia na yo na passage oyo ekozalaka na yango na barsak na kati ya nini na kati ya kunda na yo. Na yango kondima na bakokoso ya kunda pe etumbu ya nini ya kunda na bisengo oyo ezali na kunda ezali mai oyo ezali kolandana na mokolo ya suka oyo esengeli na bato bakoka kokeba na yango makasi, bakoka kosala misala ya malamu po ete bazala na kimia na kati ya bakunda na bango ndenge batambolaki na kimia na kati ya nini na kati ya mokili awa. Na yango ezali na bato mosusu bazali pe koboya na mai wana babite wana ezali kaka bakonte ezali kaka banini pamba te soki mpe toki tofungoli mpe cimetière ya moto okomonaka ye kaka ndenge azalaki apolaki to mpe mikuwa to nini tomonaka mpe kunda yango eye monene te to mpe place ekangami te to moto oyo bozoloba to etumbu wana bozoloba na kati ya kunda ezali te. Ndeko na ngai yeba ete Nzambe asili kolakisa na biso awa na mokili mai mosusu oyo ezali kokende kolakisa na biso sagesse to mpe kolakisa biso ndakisa ya etumbu oyo tomauti kolobela na biso tozali kolobela awa. Ndakisa ezali na Sheikh Ibn Usaymin moko ya banganga Nzambe ya monene apesi ndakisa ya pongi alobi ntango tolalaka okomona moto alali azali kolota na bandoto wana azali kolota azali na kati ya mai alali na mbeto ya monene azali kobaluka asali ba mouvement ntango mosusu mpe alalaki na gauche mais se retrouve ki akomi na droite ya nini ya mbeto asali mpe ba mouvement ntango mosusu mpe alobi na pongi na ye azali koloba mais soki alamuki na tongo amoniki aza kaka na esika oyo alalaki azolota ete aza na mikili ya poto to wapi mais ye aza kaka na mbeto wana. Tolotaka bandoto mosusu ozali na mokili mosusu to mpo ozali na mboka mosusu to mpe ozali na esika moko boye ozali na esika ya esengo mais ntango olamuki omoni oza kaka na esika oyo ozalaki obouge te kaka na chambre wana kaka na mbeto oyo olalaki ntango mosusu olalaki na kitikwala mozolota ete olalaki na mbeto ya monene moza kaka na esika wana. Bamosusu meme okomona balobaka azoloba la pongi mais soki otuni ye na tongo mena tokaki yo na tongo ozali koloba ozali kobenga boye ozali koloba boye ozali kosala boye azoyeba lisusu eloko moko te. Bato bazotala ye mai oyo azali kosentir na kati ya pongi na ye bango bazosentir yango te. Ntango mosusu akolankola ntongo omoni azali na bolembu ondire nasaki mosala makasi ondire bamouvement wana nyonso asali na kati ya pongi na ye ye moko kaka asentir yango meme moto balali na ye esika moko ntango mosusu akosentir yango te. Bolali mwasi na mobali ntango mosusu mama akolota ndoto na ye yo mpe okolotaka ndoto na yo kokolota ndoto moko te sali moto na moto akozalaka na mai oyo azalaki na yango sanke moto meme mosusu akoka komona ye. Donc nyonso wana eza nini ezali kolakisa na biso ezali mwa ndakisa oyo Nzambe azolakisa na biso na mokili nde alobi na biso na chapitre mosusu alobi Allahu allazi yatawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Alobi Nzambe nde apesaka nini liwa
na bawe tango bakufaka na bayo bakufaka te tango ya pongi na bango zali tango ya pongi ezali lokola ndeko ya liwa ezali ndeko ya liwa oyo moto akomi na conscience azoyeba lisusu eloko azali kosala te azali coupé totalement na monde extérieur na nzambe soki apesi ye grâce alamuki na tongo eza lokola alamusi ye na liwa na yango ntango liwa ekokomelaka ye liwa ya solo nde moto wana akozwaka etumbu ya solo na kati ya nini na kati ya mokili na kati ya kunda na ye kuna ekozalaka mayo azali kosentir yango na molimo na ye pe na nzoto na ye oyo yakotaki na yango na kati ya kunda mpona kozela mokolo ya suka na yango toma asengi na biso tosengaka nzambe abatelaka biso na etumbu ya kunda abatelaka biso na mai nyonso oyo ekozalaka mokolo ya suka oyo ekozalaka ya pasi alobi na biso tozala kosenga libateli ya nzambe subhana wa ta'ala nde nzambe oyo abomaka milimo ye nde akosekwisaka nini milimo wana nde esengeli na biso toyeba ete mokolo ya suka ezali tokovandaka eternellement na mokili te tala moto bozalaki na ye lobi lelo azali te tala tata mama ozalaki na ye lobi lelo azali te na kati ya kunda kuna etumbu ezali mpe mokolo ya suka bato bakosekwaka bakotelemaka liboso ya nzambe bongisa misala to bongisa misala na biso na croyance ya malamu na bondimi ya malamu na kolanda na mai oyo batoma babengaki na yango mpe na misala ya malamu yango nde ekosukaka biso na kati ya kunda na biso yango nde ekotelemisaka biso ete nzambe azala kolimbisaka biso mokolo ya suka na mawa na ye mpe azala kokotisa biso na kati ya paradiso na ye mpe tozalaka na esengo kuna nde wana ezali bondimi ya malamu na mai oyo etali mokolo ya suka nde tosuki wana mpona lelo topesi matondo mingi na bai nyonso oyo basalaki ete émission oyo ekoka kosalema na nsima ya etando to mpe ya kamera tozalaki bongo na ingénieur Trésor Lebo nzambe azala kofuta ye mpe azala kosunga ye akende ye na nzela ya semba mpe tozali na ndeko Ismael Tamba oyo apesaki biso occasion oyo tokoka kokomisela bino maloba oyo nzambe afuta ye ya mingi mpe akoka kofuta bai nyonso bazali koyekamela biso bobosana te banimero na biso ezali kuna soki mituna ezali to bapréoccupation to baremarke ezali bozangisa te kokomisela biso na moke oyo tozali na yango tokokomisaka mpe tosengi nzambe azala kolimbisa biso na mai oyo tolobaki ya malamu ezali kouta epai ya nzambe mpe na mai oyo toma limboli na biso na mai oyo tozali na yango na bambeba ezali kouta na milimo na biso tozali bato tozali basumuki mpe tokoyaka na bambeba هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته